Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Zilanza miena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Zilanza miena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Mononza mbingeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena Mononza mbingeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zilanza mbikezi la zenoko Yetisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Zilanza mbikezi la zenoko Yetisani langa Koso utangudira Mambunga Kubalandi émission Absombote na biso toza awa na hôpital ya cinquantenaire wape sika toyeko couvrir ba obsèque topé levé du corps ya honorable Mwabi Tumba Marie oyo teko tika biso mama Mwabi azaki bongo élu ya Njili azaki député provincial wape sika mama oazeko sankisa bato mama oyo azaki kosa musala ya kosunga ba orphelin ba veuve ba démuni alinga koyoka mutu na pas cité yango toza awa longo to couvrir ba obsèque ya Marie Mwabi Tumba toza awa corps kozala exposé awa sima ya levé du corps awa nde bisika ba cérémonie funèbre nyonso ekosalama ba discours mama Mwabi Tumba azaki bongo moko ya parti politique ACP oyo kambami pa ya Gentini Ngobila bongo bana Njili bazali kolela bana Kisasa bazali kolela oya bango député akei oya bango Mwabi Tumba déjà bazo bongisa espace nyonso oyo ekoyamba bandeko awa esika wapi tokolela mama Mwabi Tumba Marie na yango na ina profiter na sa quelques interviews na bandeko o bazali na ebte na attention to kokende kote kuna. Voilà, tozokoba maman Mwabi Tumba azaki bongo élu ya Njili depuis 2006 ba élection nyonso zo salama bana Njili bazo ponoko kaka maman Mwabi Tumba elakisi ke azaki kosala musala na ye malamu namoni ndeko awa tokozwa papa na biso. Bonjour papa. Bonjour. Le président du CAGEN, je m'appelle Hervé Mamengi. Maman Mwabi était notre partenaire. Et Tangelo aussi, c'est notre député provincial. C'est lui qui met à nos heures la voix de la commune de Gilles auprès de l'exécutif provincial. Donc des relations étaient tout à fait politiques. Un témoignage par rapport à sa disparition. En tout cas, c'était vraiment un terrible choc, car la maman, avec nos relations, nous gardons vraiment tant bien des souvenirs. À propos de son fonction état député, nous avons vu plusieurs réalisations de la commune d'Njili. Entre autres, la route Sekomaf, c'était sous son impulsion. Donc cela veut dire que c'est lui qui avait martelé au Parlement pour que cette route soit réhabilitée. Donc
il a plein de choses parce qu'il a cadré même de mamans, de jeunes désœuvrés, de mamans veuves, donc ne cessait jamais de porter son soutien auprès des indulgents, auprès de gens qui en manquent, qui en avaient besoin. Donc nous gardons vraiment tant bien des souvenirs pour la maman. Ça veut dire que la commune d'Ndjili a perdu. Oui, la commune d'Ndjili a perdu un baoba, un tutan. Donc, comment je peux dire, la commune d'Ndjili a perdu l'un de ses notables. Donc, maman, c'est l'un des notables de notre commune. Donc, la commune, au moment où nous sommes, c'est un deuil. Tous les drapeaux sont à Berne. Nous avons tous adopté l'attitude de deuil. Donc, c'est une perte immense. Merci. Voilà, la commune d'Ndjili a perdu, maman Mwabi Tumba est partie, moko yaba natif ya Ndjili, moko yaba Mbuta za Bantu ya commune ya Ndjili, ya Ngobo Moni Ndjili Andei commune. Kitoke no kotika ye apema na boboto nyonso o nyonso yali a eza fami. Maman, sincère condoléances. Merci beaucoup. Voilà, c'est la famille de maman. Apesaki biso mama Mwabi yeme azui tosa koboni nzambe nde apesaki nzambe nde azui Masia Nazareti azwa lokumu so ezonge epai na ye molimo ya mama Mwabi ekoba epema na kimia tokotalisa bino de couvrir bongo bobsek oyo nyonso kolongwa awa kino na ekuke na ya suka ya nécropole tika Yesu Masia azala na biso apesa biso. Mbote Asuka, na wabiso honorable député provincial, Maman Marie Mwabi Tumba, wa tiki biso leki mwa mikolo, pena mwangonga moke, nde tokina boko tika ye, undako ye Asuka, omalita ma nécropole. Bongo na olenge babongisi manaka ya milulu mya mokomolelo, tosengi na baibanso, bandeko, bailibota, baimamilengeli na gerre de fleurs. Wakopesa mbote ya suka na mama Marie Mwabi Tumba baya bongo kokomisa bakombo ya bango pamba te na mwangonga moke limbo kubanda miloni ya biso mwakopesi mbote ya suka na mama tondi bilo botondi. Nzila nzambi yena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa. Nzila nzambi yena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa. Mono nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena. Mono nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena. Mabanza mamiki mabanza menoko. Haleluya. Zila zambi kezi la zenoko. Yetisani langa koso utambudira mambunga nemuketika. Mabanza mamiki mabanza menoko. Zila zambi kezi la zenoko. Yetisani langa koso utambudira mambunga nemuketika. Mansa, mansa, nungunuka, mansa.
kakomenwa Isu Mbweneva kakomenwa Mampangi mbweneo Mbweneva kakomenwa Isu Mbweneva kakomenwa Mbweneo Mbweneva kakomenwa Isu Mbweneva kakomenwa Mampangi mbweneo Mbweneva kakomenwa Isu Mbweneva Muna yandikake Muna yandikaka Langa Muna yandikaka Swamina Mbweneva kakomenwa Isu Mbweneva Muna yandikake Muna yandikaka Langa Muna yandikaka Swamina Mbweneva kakomenwa Isu Mbweneva kakomenwa Ontima mikuveneu Ifumu Vila kana pisame Mono zolele Zolele ya monese Ifumu Basi ya luaka kwenange Osima mote mananga Osima mikuveneu Ifumu amanta Vila kana pisame Mono zolele Zolele ya monese Efumu Basi ya luaka kwenange Ya sima mote manangai Sima mikuveneo Efumu alongo Vila kana pisame Mono zolele Zolele ya monese Efumu Basi ya luaka kwenange Salukesilu banani basala kyo Ifumu kya kubanani matumayo yangalala Umu yiswe Umu yisu tuwa Undombe zitulombele Tata simo Tata simo utuwa Undombe zitulombele Vala tatwe Vala tatu tuwa Undombe zitulombele Fumu yisu tuwa Undombe zitulombele Saluke silu banani basala kyo Ifumu kya kubanani matumayo yangalala Fumu yisu tuwa Undombe zitulombele Vala tatwe Vala tatu tuwa Undombe zitulombele Fumu yisu tuwa Undombe zitulombele Mpe balongo utuwa Undombe zitulombele Mpe balongo utuwa Undombe zitulombele Kala walongo Kala walongo Siwa kembela Kala walongo Kala walongo Siwa kembela Kala walongo Siwa kembela Saluke silu banani basala kyo Ifumu kya kubanani matumayo yangalala Kumu yiswe Yesu tuwa mundombe zitu
tulombele Sumoyisu tuwa mundombezi tulombele Valatatwe Valatatu tuwa mundombezi tulombele Valatatwe Valatatu tuwa mundombezi tulombele Décédé de suite d'une courte maladie. À ce jour, il se tient les hommages et nous accueillons à ces lieux l'entrée de la dépouille de notre maman, honorable députée provinciale Marie Mwambi Toumba. Nous pouvons nous asseoir, merci.
Suite d'une courte maladie. Au nom de la ville de Kinshasa, au nom des familles Mwabi, famille Tumba, Kiama et Kimumbi, nous vous remercions de votre présence en ces lieux où vont être rendus les derniers hommages à Marie Mwabi Tumba, députée provinciale de la ville de Kinshasa, directrice générale adjointe de la DGPK, promotrice du complexe scolaire Mwabi, épouse et mère de famille. Voici donc comment se présente le programme des obsèques de l'honorable députée provinciale Marie Mwabi Tumba. Nous commencerons par une prière d'ouverture qui sera dite par le pasteur Rico Pala. S'en suivra l'oraison funèbre, ici présentée par sa fille Madi Mwabi. Nous aurons 2 personnes ont été retenues pour faire le témoignage en hommage, en mémoire de l'honorable Marie Mwabi Tumba. S'en suivra le mot de la famille. Après, ce sera le dépôt de gerbes de fleurs pour l'éveil du corps. D'abord, premier passage à la Direction générale de publicité extérieure de Kinshasa. S'en suivra un deuxième passage à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et en route pour la nécropole, dernière résidence de l'honorable Marie Mwabi Tumba, il y aura un arrêt au siège du parti ACP, Alliance des Congolais Progressistes. Et puis bien sûr, un arrêt au fief de Marie Mwabi Tumba, Angélique, son fief électoral. Tout de suite, nous invitons le pasteur Rico Pala pour la prière d'ouverture. Pendant que le pasteur Rico Pala est en train de se diriger, d'être avec nous pour la prière, que Madame Madi Mwabi se prépare pour l'oraison funèbre. Grand-mère qui nous a quittés, par respect pour celui qui a permis, qui a appelé notre maman auprès de lui, je vais vous demander s'il vous plaît, si nous pouvons nous mettre debout, parce que nous allons prier. Le règne n'a pas de fin. Tu es le seul qui est immortel. Tu as permis en ce jour d'appeler ta fille, ta servante, Maman Mwabi, qui t'aiment, qui te connaissent et qui font l'œuvre pour laquelle toi tu les as appelés. Merci Seigneur pour tous celles et ceux qui se sont déplacés pour venir assister la famille. Nous te disons Seigneur que l'âme de notre maman, notre sœur, notre grand-mère repose en paix et que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul, parce que tu es Dieu. Par le nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ, nous te disons Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables députés et sénateurs, Messieurs les directeurs généraux et membres du quotidien de la DGP, Mesdames et Messieurs en votre qualité, et ma très chère famille, frères et sœurs,
L'illustre disparue se trouve être notre maman, Marie Mouabi Toumba pour ceux qui la connaissent. Elle est née d'une fratrie de 11 enfants, dont elle était la 4e. Elle a eu elle-même 3 enfants, donc 2 garçons et une fille. Elle a fait l'école Pigier, elle a fait à la Banque du Peuple. Elle a beaucoup travaillé, c'est une femme forte. Elle a eu, comme vous pouvez le voir, la Fondation Mouabi. Il y a les représentants de l'école, du complexe scolaire Mouabi. Il y a toute sa famille qui est derrière elle, mes frères et moi, ainsi que notre papa. Elle a travaillé longtemps. Une femme forte, une femme de cœur. Elle a toujours donné le maximum d'elle-même pour ceux qui étaient autour d'elle. Et ce que moi je peux retenir de ma maman, c'est qu'elle disait toujours donne le meilleur de toi tous les jours. Fais ce que tu peux, donne le meilleur de toi. Ce n'est pas facile de parler de maman au passé. Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus ici. Sois forte. Les familles Mouabi et Mouabi Députée provinciale Marie Mouabi Toumba qui nous a quittés à Kinshasa en date du 4 octobre dernier. Il est prévu un bref passage au siège de la Direction générale de publicité extérieure de la ville de Kinshasa et puis à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. En route pour Nécropole, le cortège s'arrêtera au siège de l'ACP à Limité, puis à son fief Angie. Pour l'heure, nous passons à l'étape de dépôt de gerbes de fleurs. Bien entendu, les dépôts de gerbes de fleurs, c'est... Marie Lokolassi, nous invitons le député national et Omer Egwake. Pendant que le député national Omer Egwake est en train de se recueillir, nous invitons le député national Clément Zao et son épouse pour le dépôt de gerbes de fleurs. Pendant que le député national Clément Zao est en train de se recueillir pour le dépôt de gerbes de fleurs devant la dépouille de l'honorable Marie Mouabi Toumba, que l'élu de l'Ouosi se prépare. Le député national Papi Mantezo. Nous assistons au recueillement, au dépôt de gerbes de fleurs de l'honorable sénateur André Kimbuta Yango, accompagné de son épouse, Maman Yvette. Nous invitons le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Mbaka-Ngobila, pour le dépôt de sa gerbe de fleurs, mais également son recueillement. Le gouverneur de la ville de Kinshasa se fera accompagner par... Nous invitons le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Mbaka-Ngobila, accompagné de son épouse pour le dépôt de leur gerbe de fleurs. Par la même occasion, nous invitons tous les membres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa pour accompagner le gouverneur.
esikalo bikolanga ekouta ona simbolie bisonanga na poma esikalo bikolanga ekouta libotananga siya mwana na zambe elikiananga makasi nanga yondo okufela kito. Après le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Téné Mbaka Ngobila, nous invitons le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, l'honorable Godin Poyi, qui se fera accompagner de tous les députés provinciaux ici présents. De l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, l'honorable président Godin Poyi, qui s'est fait accompagner par tous les députés provinciaux de la ville de Kinshasa pour un dernier hommage à leur collègue Marie Mwabi Tumba, décédée à Kinshasa en date du 4 octobre dernier et qui sera inhumée ce jour à la nécropole. kosekanga te mpo naza na bibili yanga mama kodake bipoi ya kolela yo yokakolela jantini mobila yokatakolela jamari lukulasi bana kongo bakolela yo. Nous assistons au recueillement et au dépôt de gerbe de fleurs de l'honorable député provincial du Congo central, Dr Pierre Anatole Matussila, du Congo central. Mama mwabitoko bosaka yo ata mokolo moko te mama motema malamu mama mwabie mama aboyaka moto akolela yo yokakolela eglise luye yakolela bana kongo bazongisima te o sena mobimba bazali mama mwabie otalata nsima ndenge tokolela yo yoka kolela honorable jolino makelele yoka kolela ya bodri akolela mama patu azongisima te akolela yoka kolela ya place luyeye akeye otiki famila susila nalela ya nemenini mama qui s'est fait accompagner par tous les bourgmestres présents ici, notamment celui de Matete, de Limité également, Maïzo, Emba, le moins sur la commune d'Ondjili, des Bandalungwa, de Baïlo, Gaïben et celui de l'Emba. Carlo Azolela, Leslie Azolela, Mama Madi Azolela, les enfants Kiama, honorable Jacqueline Kafamatoué, honorable Jacqueline Kafamatoué, Bakunda na yo, bazolela yo, tozolela yo, osana yo esila kite mama. Christine Mobiala, azolela, ona levi pai, tozolela, gouverneur Mobimba, famille Kiama, famille de Papa Colonel Kiama, Sombo, azolela, Carlo, azolela, Baleli, Bananjiri,
Famille Kiama. Famille Kiama. Famille, il y a papa colonel Kiama, le mari des mamans Marie Mwabi Tumba. Yamadi Azolela Lisanga bonganga akolela Lisanga bonganga akolela Papa akolela Monique Mouyaya Azolela Azolela Tozolela Pete na ye yasuka tokomona ye lisusu te Azolela Laetitia Benakabamba Azolela Son Excellence Laetitia Benakabamba. Ali Mété pour le dernier hommage. À lui de ses membres. Bandeko ya DGPK babeleme bakende déjà pour biso toza koya na mama. Pour la molulu de bomisami pour la kopesa ye mbote ya suka. Soki bosali bokomi bopesi biso boyebisi na biso po te toyingela kuna na mwana mbango bandeko masolo ekolanda na nsima milulu ya kosesa mama esili na ye no te tokeisika na DGPK. Eh bien voilà, wana ba autorité bazobima, les gouverneurs azokende, ba autorité bazokenda parce que sima awa koro ya mama mwa bie koleka na gouvernorat ekoleka bisika oyo azali kosala na cadre ya kohonorer mémoire na ye wana le gouverneur azali kokenda nayebi te soki interview ekosalama le gouverneur Gentini Ngobila accompagné de sa très chère épouse bazokenda na ambiance o bandeko bazoyembela. Voilà, ba animateur ya ACP bazali pe koyemba wana guva bazali kokenda elongo na bandeko bazali koyembela yebo momesano ndengo ezalaka. Voilà, le gouverneur est en train de partir. Nathan qui fout si on peut poursuivre. Nathan qui fout à souhait au coquille. Koko ba reportage na biso na ngambo msusu pamate bandeko pe bazamwa kili okoya komona kaka. Voilà, tozoko ba reportage na biso tozali awa na lever du corps ya mama Mwabi Tumba oyo atiki biso mbote papa. Ouais, mbote ndeko. Ouais, nga komona ngai maontweni naza président onche Congo de l'espoir au cadre ya ACP. Go père de moko ya bino général na bino moko Mwabi Tumba ke. Bon, en tout cas, ko perdre mutu ya lokola yebo eza eloko facilité. Toza na regret makasi parce que bino biso mo toyebi que séparation ya corps ezaka pasi. Ko kabana mutu bo mesana ki na eza facilité. Toza na ba bon souvenir ya maman. Dernier souvenir on a regardé avec la biso 400 chaises en plastique la siège de la biso nationale. 400 chaises en plastique na siège de la biso ya ACP. Vraiment pour la biso eza regret makasi. Maman zaki maman moko trop sociale aso la bien là batu nyonso même ba petit na biso bazaka na siège wana vraiment en tout cas bazala bon souvenir na ye. Tozo souhaiter kaka bope mi malamu la dernière jour na ye molimo ne pe manakimia zamba batela biso ye et puis zamba sunga biso a remplacer biso motamakasi lokola ye afin que ACP et continue à vibrer. Merci beaucoup pour comprendre moi mouvement oyo po bandeko ba autorité bazokenda moi matolo pezo beta matanga na ebisi bino mesuka aya na ebite yana ta tokozwa nanya bango nyonso bakei toko silisa na banza mais voilà toko silisa na banza na papa papier dimbu pe na bandeko misusu oyo baza wana Yesu Masia Nazareth apesa biso makasi nani tokozwa awa
tokomeka kotala na futa bandeko baza nsima kuna totala soki tokozwa nani ACP bazolela ACP baza na pasi bakolela bango mama Mwabi akei mama Mwabi atiki biso bandeko mosusu bazali awa ya solo baike bakei bandeko assemblée provinciale bakei bandeko bazali awa bango nyonso bake tokumisi nkolo bana mama Mwabi bazana tokoka kolobisa bango te kozala pasi mingi wana bana ya honorable Mwabi atiki biso pe papa bozali komona ye wana papa oyo azali bomolongani ya mama Mwabi pe elongo na bana ezali bongo triste pasi makasi natangi futa kuna baimba ça lever accord je pense que le veuve est resté papa Kiamba Kimwabi famille Kimwabi bazolela papa natangi futa toke lever du corps réseau salama pour que d'autres akondo ekenda ne kuke asuka mama Mwabi asalaki oya kuka ekosala kasi nzambe nde apesaki nzambe nde azwi Yesu Masia Nazareth ezali pasi mingi Alléluia,
Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas fils de ma scène, à Bizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, c'est la Nakasavubu. Saba Sota na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV.